ba tata iba mama kiamboto kyetu awe tukolele be tombe tuletezi onkombo tata mwana pe tata mulumo santo tolali mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso onande bile na biso ya bomoi bapesi biso yango nde ekobatela biso moi mobimba pe baprogramme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela mabondeli makasi misala babotongi lingomba Yerusalemi tobosana te pe kolona pe kobokola wana nde mateyi oyo tata molimo santo papa simoki mba onkianga naza kopesa biso butu moi bolingo tata nzambe yango nde ekosalemaka tomoneke awa na kati na Yerusalemi na mutongo ya lelo tolamukili na nse ya mvula eza bolingo tata nzambe mvula pe ya kinya koloba ete sanza oya avril toyebi eke eza sanza moko ya bamvula ebetaka mingi surtout na date ya le 27 avril bamvula ekozangaka te oyo tokolobaka ete mama mwilu azali nde kosokola biso mama mwilu sokola bana yango biso bandima tata simoki mbangu soki esalami boye na litongo lelo oyo ezali ya le 24 avril eza na ntina makasi soki totali malamu na mboka na biso na RDC ezali mboka nde oyo mokili mobimba etieli motema mokili mobimba soki babali kobundisa biso boye na RDC eza na ntina pata molimo santo papa simoki mba mukiangani akolobaka tango nyonso ete RDC etondi na miel pe miliki na tango wana ezali ndenge wana bato nyonso bakoluka koya kozwa miliki wana pe miel wana po yango epesaka kinya epesaka makasi na nzoto yango bato nyonso bakoluka kaka baya awa na RDC koya koluka ezala ya bonzoto ezala ya molimo baya kolukila yango awa na tango wana na 1989 ndenge bapapa bafandaka awa 5 mois ti 5 mois nyonso esilaki tango esilaki bazongaki na Kinshasa bango nyonso misato ya bole esengelaki ya kobongisa mai bakokaki na tango wana na susi mosusu te kopesa kinya na mboka oyo ya RDC bandeko oyo bafandaki na bapapa bango nyonso misato na Kinshasa après 5 mois surtout faki boyebi maimanso oyo malekaka kuna bapapa babundaki mingi c'est après nkamba bake kofanda na Kinshasa wana kubongisa abanza mardi toyokaki mai oyo papa Mfumalongo alobaki ndenge apesaki nzela epa ya papa Asumbe a expliqué
ndenge nini bazali koflate biso bakimbangiste na ntina ya likambo monene oyo toza na yango. Bapapa bakebisaki biso bagene parce que tozali nde avenir ya lingomba. Sima papa Mfuma Longo ntango atikaki kosikilisa na Kinshasa, papa Mfuma Mbanza azongaki awa na Nkamba pe papa Kisolokele akendaki na Poto. Sima mikolo ntango bapanzani ndenge wana papa Diangenda alandaki lisusu papa Mfuma Mbanza awa na Nkamba. Na Nkamba ndenge azongaki awa kobunda etumba nini lelo toza komona mboka na biso ezangi kinya. Biso na biso tozali kowelana likambo wana yango papa Diangenda azongelaka lisusu awa na Nkamba. RDC mboka ya bilaka, désordre ekoki kozala te, désordre ekoki kozala te, désordre mingi na batambolisi ya mboka, na batambolisi ya mboka. Donc oyo tobengaka couramment na kati na mboka to na français. Donc politicien bango na bango kwete bakoka koyokana bakanga likambo oyo ya malamu oyo kopesa kinya na RDC pe kinya wana yango nde ekotambola na mokili mobimba. Donc RDC modèle ya makambo nyonso ezala na lingomba, ezala na boluki, ezala na makambo nyonso po na gouvernement. Donc ezala modèle ke mokili mobimba ekolanda ndenge nini tokotambolaka awa na RDC. Eza facilité mais spirituellement bapapa babundeli likambo yango yango mpe batikeli biso yango. Tango papa Mfuma Longo papa Diangenda afandaki awa na Nkamba na 1990 wana nde likambo ayaki kowelela kubundela nde yango wana ete batambolisi ya mboka na biso bango nyonso bazala na likanisi moko po ete bapesa kinya na mboka na biso. Ekinya wana yango ekozala modèle na mokili mobimba. Yango na mokolo lelo ndenge na tango wana batambolisi bazalaki na boyokani te, boyokani lokola ezalaka te. Yango nde mokonzi motambolisi oyo azalaka na biso na tango wana ndenge acceptaki bamindele makambo oyo bango balingaki te, oyo papa balingaki bafandelaki na 5 mois awa de mokolo lelo le 24 avril nde mokonzi ya tango wana lokola monaki ete balandi makambo ya papa te alelaka mokonzi ya mboka na tanga wana et puis aye koloba comprenez mon émotion. Donc lelo le 24 avril yango papa Mfuma Longo papa Diangenda tango amonaki ndenge wana azalaki awa na Nkamba nde abengisaka hélicoptère eyaka mbangu mokolo wana mpe kaka abimi ake Kinshasa alobi te boye te tata soki abundelaki indépendance mpo na ete mboka ezala na kinya kinya wana etambola na mokili mobimba ezala kola modèle. Mais bino ndenge bosali wana na sécurité ya solo basengaka bolimbisi
basenga ka bolims e papa Mfuma Longo mpe na mokolo wana alalaka te na Kinshasa, azongaka awa na Nkamba, azongaka awa na Nkamba. Ndenge nazoloba boye oyo bazalaki na ntango wana bayebi malamu faki, bayebi malamu mpo bango mpe bazalaka awa na Nkamba na mokolo wana, mokolo wana. Yango biso bato toyebi makambo yango tozali kosala rappel po mingi na ntango wana tobotamaki nanu te, bamisusu tozalaki nanu bapakami, bamisusu tozalaki na biso me tozalaki distrait. Yango biso lokola toza koyeba muke muke, yango toza kobimisa makambo yango. Yango biso bandima Tata Smoki Mbangu tozala makasi na mabondeli na likambo oyo bapapa baza kobunda nango ti sikoyo, koloba ete kinya ebanda nanu na kati na Lingomba, tozala disrete eke baya kokosa biso na bato mosusu, pe kinya wana tango ekokota awa na RDC ekobandela na kati na Lingomba, eke na RDC mobimba nde eke na Afrique mobimba, pe ekokende na mokili mobimba. Yango mvula oyo ndenge ebeti lelo le 24 avril l'an 2025 ezali na ntina etumba oyo bapapa bazali kobundela biso, lelo oyo ekomi na ye moko Papa Smoki Mbangu Kiangani ndenge azali kotinda biso. Soki Papa Smoki Mbangu Kiangani akomi na niveau ya koloba ete oyo bakolanda ngai wana basali na bato na ngai, oyo baboyi kolanda basala nini bakenda bango mpo toboyi koyoka. Toza koloba basekre mingi oyo kobomba maka tozali kobimisa yango, me soki toza koyoka na biso te, na ntango wana file ya récupération ya Papa Kisolokele ekozwa biso. Oyo basalaka pêche, soki abwaki file kobimisa bambisi eza na kati, oyo malamu ekosalamaka nini? Ekoliamaka. Bongo oyo mabe ebwakami, file pe ntango ekotaka na mai mwa banjete ya mike mike ekozangaka kokangama te. Soki banjete ezali etiami pembeni suka nini ekotiama moto, na bambisa mabe wana pe etiami na moto. Donc lisese Papa Kulutu biso bana Tata Smoki Mbangu tososola na esika wana. Donc mvula oya le 24 avril eza na ntina. Comprenez mon émotion, parce que papa maye balingaki bapapa batambolisi ya tango wana na 1989 90 bayokelaki bapapa te, yango de salamaka te kwana, yango mabondeli makasi. Donc tokamwa te soki toza koloba tokofete na biso nzela efezala ya kokauka na 1959 ezalaki ndenge wana ntango nyonso mvula na mvula mabondeli kaka makasi, bamvula ezala ya kinya, ezala ya kanda te, ezala ya mabe te. Toyokani bapwana ntinsani na biso toyebike mvula ndenge ebeti mingi toyete tokotia kaka basani
ya batata na bamama kaka biso nyonso basani nyonso oyo tokomona ezala tata ezala mama basani nyonso ya biso moye totiake batata na bamama ezali te tosilisi boye kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen.